juste bana kisenso kana liko sangana to sangani bana kisenso awa eza groupe de réflexion on dit yango eza groupe de réflexion yango nde ezo organiser marche ya 17 mai 11 marche wana ezo concerner reprise ya ba travaux ya nzela oyebi très bien que nzela oyo banda ba abandona yango esala ba dégâts ebele ba érosion ekoma makasi bandako ya batekenda ba vies humaines ebeba. Alors lelo toye tosali réunion pour préparer ba activité yango ya le 17. Alors ba to nyonso moni baza bana kisenso message to ko lancer na bande ko na biso nyonso o baza awa ezala baza na kisenso ezala baza ba commune mususu ezala baza na étranger à diaspora osengi ba accompagner biso pour des actions oyo esi parce que objectif na ko ezali message ko ezali ça objectif na ko ezali to lancer message et comme en place gouvernement central bazali bayeba ko côté on a kisenso zela oyo basalaki babandonaki ezo créer ba dégâts bato bazokufa bandako bato ezokende balukama bato ezolimo. Alors il faut bazonga asala misala na bango so basali misala na bango biso tokovana na biso yango wana donc objectif ya marche eza ya moi esengi ba moyen financier parce que oyebi pour que marche message comme mati na place ba cause bazali esengi presse eza mais presse okozwa yango ofele presse il faut que ça bon c'est pourquoi to sengi mutu nyonso ya bonne volonté wa yebi kisenso aza na posa kisenso est développé baza vraiment yebi que kisenso eza place oyo mutolo na ye ndama mutu nyonso wana aza na moyen ata eza 1 franc ata eza 2 francs apesi biso pour que to organiser eloko wana message na biso ekomela koza mboka même bato bazo marché wana akozala peut-être na posa ya mai tokopesa bango mai ndenge biso ndenge omoni boye toza na kongo pendaki tozobunda na niveau na biso mais soki bandeko mosusu baza bipai na bipai papa Nickel papa Jean-Paul ba prof ba président nyonso ba Blanqui bato nyonso baza à l'étranger diaspora na biso parce que voilà bango nyonso batingela biso ba soutien na bango ekosunga pour que jour wana marche esalema malamu toko évaluer ba résultats ensemble total qu'est-ce que ça nous a apporté par rapport à message topesa qui déjà numéro ya ndeko kido parce que yene mukaza na centre ya organisation yaza le chargé d'organisation ya projet nyonso ya groupe topesa qui numéro na ye ndeko eza 089 033 027 0 numéro wana soki obengi ye akoyamba et akopesa ba détails nyonso par rapport ya ba besoin financier partout les moyens ceux qui m'ont les pour faire parvenir du Suliwana dans moins de 48 heures pour s'organiser pour marcher pour le Simba. Je dis que Nandambe est possible. Merci beaucoup. Merci. Déjà, ma contribution. Tout le monde va maman Wenze, va bani kocha ba 500 na bango, bani pas na bango. Ba école également, école va bani déjà on fait sa contribution. Parce qu'en fait, problème ya kisenso, ceux qui to sali attention que banda pour la biso ne c'est que donc ils ont épargné ata mutu moko te. C'est pourquoi contribution et conseil à mutu nyonso azala mwana muke, azala mukolo esengeli apesa contribution. Yango wana to pesi merci na ba boutique na ba école na ba mama ya Wenze oyo ba bandi déjà pour faire sa contribution na bango. Nous espérons que tu vas évoluer ndenge wana tina suba activité na biso est possible. Merci vraiment na temps vos spécifiques. Merci beaucoup na bien nous sommes en Europe président du Kando porte-parole du Kando Golf Kizola directeur Blanqui il y a Jean-Paul Dipanga vous avez appelé papa de papa Nickel donc vous avez appelé papa Silva donc vous avez beaucoup pour la marche le 17 mai comment ezala la réussite totale en tout cas bino gelebe mu le oyoki manzamba